Attends, bon, surtout que vous regardez là la réseau. Bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. La bande connue sur Balandia 3 Exa Production TV. Merci na abonné nabiso, merci na ba fidèle nabiso, merci na ba téléspectateur nabiso. Obo mesana ko landa biso 10 jours au jour awa na 3 Exa Production TV na émission nabino les artères de Kinshasa ou découverte. Merci nabino tibota la biso, ba mbote, ba bonjour, ba bonsoir, partout ça dépend, il y a heure. Et Zouami Bino na bamboka na ba pays bozali et bozolanda biso en direct bozolanda biso awa na 3 Exa Production TV to ko ebisa bino lelo bipai wapi équipe technique nyonso ya 3 Exa Production TV to kitibongo awa na Kimbantseki toza awa bongo na Kimbantseki to ye to laksabino Kimbantseki et to laksabino Kimbantseki to laksabino Chango bino bana Kimbantseki bozali partout lelo 3 Exa kitipo alaksabino Kimbantseki donc belé bazotuna awa tozali wapi awa tozali na Bakwanga na quartier Salongo et avenue Manzongo, avenue Manzongo, référence mosquée. Donc, toza awa place de Kolaksabino, érosion o salamaki na mbula ya lobby o ebetaki na 2h du matin et puis to Kolaksabino pe et Kimbantseki ndenge to mesana Kolaksabino ba commune o botala ka ba quartier le loto préféraki to Laksabino Kimbantseki. Merci et to tambole longo na bino et puis to découvrir na bino Kimbantseki ensemble. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup chers internautes et awa toza bongo na érosion oyo et salamaki na mbula oyo ebetaki lobby na 2h du matin et mbula wana awa et salaki mama na érosion scandale ya nene et awa na Kimbantseki na quartier Salongo précisément et référence Bakwanga et mosquée.
donc bipai wapi avenue Manzongi, donc érosion mai outi na avenue Manzongi ekititi na se kuna eketi na se nde place érosion a bozo mona nyonso ezalaki avenue donc érosion donc awa toza na avenue Manzongi, donc avenue Manzongi yango oyo bozo mona ndenge bandako ebukani, donc voilà, donc ndako eliami mai force ya mai tango ye ebuki ememiti na se. Donc merci tokozwa moko ya ba habitant ya commune ya Kimbantseke et bakobetela biso lisolo est-ce que érosion yo esali ba dégâts na ba vie humaine ya batu et bomi batu comment et makambo belé et voilà, donc nde tokozwa moko pote to laksabino, donc voilà tozo laksabino ndenge mai côté outi et bandi koya mai ekiti donc bon mona ndenge mai ekiti. Donc merci na bino tout botala biso, merci na abonné, merci na ba téléspectateurs na biso, merci na équipe technique nyonso ya 3 exact production TV et au l'axe rabino ba image, voilà botala ba scandale érosion ndenge salami, donc mai buki memi ba nzete memi ba bambou, donc keiti na se, donc bozo mona bandaku, donc voilà, donc érosion mayonde force à mayonde memi et keti kuna na se, donc voilà, donc on est sur besoin mai, donc mai nde mutu esali musala o banzete nyonso bomona banzete ndenge lali banzete lali ba bambu ekei, donc tasko bambu ezalaka makasi esimbaka mais bambu mai ya memi na ba bambu amemi na ba mabele nyonso ba racine nyonso ya banzete ya ba plante so ezalaki mai akenango tina suka. Donc voilà, merci, c'est ça oyo to laksibino awa et na bakwanga et érosion oyo salami awa, donc c'est ça, voilà, et bana bazoloba, donc voilà tout ça bongo na Kimbantseke, comprenez que c'est l'ambiance, voilà Kimbantseke, et voilà, donc merci beaucoup, merci Nabino tout botala biso, merci Nabino tout bozo landa biso, et merci Nabino tout, donc merci Nabino tout, voilà, donc tozo koba toujours, tozo continuer et awa bongo toza kaka toujours na Kimbantseke, donc to pesi bino ba référence toza na Bakwanga, donc toza na Bakwanga et quartier Salongo Kimbantseke et avenue Manzongi et référence mosquée, donc bayebi yango bokenda bobima kala botika Kimbantseke ba nebele botika Kimbantseke ba nebele et donc bobima bozana ba Canada bozana ba Belgique bozana ba States bozana ba Miami Belgique bozana ba France Paris Allemagne Suisse Hollande bozana ba Afrique du Sud boza partout. Toza partout tozali et bomoni Kimbantseke na bino siko tolingi to bando relaxa bino ba veni et tozwa moko et ya ba bitan ya Kimbantseke to solana ye ameka kotal sabiso et tomoni. Bonjour papa bonjour papa, bonjour s'il te plaît papa. Voilà, donc tozi moko ya ba et bonjour papa. Ozali en direct na chaîne 3 Exact Production TV et ngai papa Sano Bakala de Kubayo nani papa Papa Joseph ah vraiment Papa Joseph et na bandeko ba Olanda biso omeka kotel sa bandeko bazolanda biso awa toza wapi awa toza na hôtel la caméra na biso awa toza na commune na Kimbantseke précisément na quartier Salongo. Bon awa mingi babenga yango selila Bakwanga, donc toza nde koto. Voilà, et toye to komi sur le terrain to moni érosion o et salami journée et salamaki depuis avant-hier mbula oyo ebetaki ya makasi. Alors yango wana et salamaki boy, donc zelo nde donc nde zelo donc nzela pende bukani bo tellement pe ba chinois bazo sala bazo travailler déjà nzelango, donc tomber kaka pe bien baya comme ça ba bongisa ngoka une fois pour toutes. Est-ce que mayango sali ba dégâts na bandaku? Oui, bandaku muso ebukaniti neti ndako wana kuna tala bandaku pende bukani mais sikoyo nde lokola ba chinois bazo ya boye nde
et ko sala de bien. Vie à batu ba dégâts côté ba vie humaine à oh te côté kuna makambo eza pepe. Merci papa José et avenue Omuneno avenue comment on Maître Croquet. Maître Croquis. Croquet. Croquet. Donc voilà. Banda wati s'intéresse. Si s'intéresse Maître Croquet. Donc boulevard Maître Croquet. Voilà. Donc voilà. Papa José. Tout tambola na tout donc ezo suka awa na wenza bakwanga awa. Donc bakwanga ndezali. Wenze yango yo. Donc ezo suka place eza tableau wana. OK. Koto na gimbanse ki ba activité na bino ezalaka nini vraiment na gimbanse. Ba activité côté yo. Ka ba kopi kaka. Ba kopi kaka bongo yo moko zo mona ti. Voilà. Ba kopi kaka talaka kongo yo moko yebi. Voilà. Ndenge kaka to luka kaka. Congo pour le moment lokola ba compagnie nanu eyete. Ndenge président Fatia azoko promettre biso ba compagnie ya soki eye wana nde ça va. Wana nde tokomo sala mais pour le moment voilà. Tozaka ba coopérant. Voilà. Voilà. To comme dans la police. Oui. Awa souci atina biso. Souci atina biso nde wenze. Wenze abako. Wenze abako nga yango. OK. Donc ndenge eza pe boye donc ba utaki ko panzango donc OK. Esukaka awa mais soki pe bako pasola bango kaka mais pour le moment esuki nanu awa pour 4 km esukeli yango. Donc depuis s'intéresser à 4 non banda quartier 7 banda quartier 7 4 km. Papa Joseph biso toye na Kimbanseki ozotambusa biso na quartier ni kaka quartier salongo na biso kaka quartier salongo na biso tokobanda wapi tokokota wapi biso balanda biso balingaka bayeba tokoti avenue nini oyo avenue nini kombo nini oyo fesha tobanda tokota avenue nini avenue fesha tokobuka na biso boye tobuka boye fesha soki ebandi boye après toke boye. Voilà, merci beaucoup chers internautes, comprenez que nous sommes en direct. Et nous sommes en direct, donc merci beaucoup Nabino tout bota la biso, merci Nababone tout, merci Nabino tout bolinga kabiso et merci Naba téléspectateur Nabiso ba fan Nabiso. Voilà mon maître taux de Toukine Pomba Omochaku depuis Paris na Pesio Moté maître Todé et na Pesio Moté vraiment tout ça bongo na Kimbanseke. Tout ça bon na Kimbanseke bipai wap to kiti pour que tu réaliser émission na biso na mokolo ya lelo. Merci na bino tout botota la biso et grand merci et à papa Paul Mafuta depuis Hollande. Merci beaucoup papa Paul Mafuta, papa na biso il y a tout le temps à la na biso. Pourquoi pas toi Pombato de Toukine, Thierry Chako, Omokoko, depuis France, Topesio, Bambote, Belé, Binotou Botala Rabiso, Topesio, Bambote, Maman Marie, Moulanga Chéri, Topesio, Bambote, Maman Rabiso, et vraiment, et Tozo Laxabinosco va venir. Merci beaucoup, chers internautes, et toujours continuer toujours. Et grand merci à notre papa Freddy Kalidja na Allemagne. Papa Freddy Kalidja en Allemagne, tu peux sur Bambote Belé. Pourquoi pas toi, papa Feli Bolakissa en France. Papa Feli Bolakissa, tu peux sur Bambote Belé depuis France. Donc il y a Bisso, il y a Palais et vraiment tu peux signer Bambote Belé. Aujourd'hui le toza bongo na Kimbanseki. Papa José Loba qui va venir. Fais ça. Voilà. Merci beaucoup et ben venu fait ça et il y a bongo toza bongo na venu fait ça. A venu faire ça, Bino Boyebe a venu faire ça, aux ressortissants, il a venu faire ça, et a venu faire ça, Nabino Yangoyo, Awa, Nakimbacheke,
quartier Salongo. Donc au moni panabino comme d'habitude ndenge boyebeli programme na biso au moni panabino au moni quartier na bino au moni lupango na bino avenue na bino sala biso signe comme la biso na commentaire et la biso vraiment que oui na moni et pas na biso vraiment awa bongo tozoko ba toujours et tozoko ba toujours pour na kolaksa bino et Kimbanseke quartier Salongo. Pasteur Jean-Didier Kunda. Pasteur Jean-Didier Kunda depuis Texas, notre papa. On te salue aussi notre papa, Pasteur Jean-Didier Kunda. Et pourquoi pas na Patrick Bokolomba, Bokolomba Mpela. Et Topesio Bambote Belé. Et Papa Gaï Kalamabi aussi, et Aboma Soldat et Mama Bijou Mabuta, on te salue, malgré ça fait longtemps, et au Tikabiso, et Papa Gaï Kalamabi, et Sali Mikole Belé, et Ozo Kanate, Ozo Monanate, au Tikibiso, au Baxibiso, tu évité, et pourquoi. Et Papa Joseph, et Tozoa qui a venu, ah, tu comme place. Ah, c'est quoi Petit Wenz. Petit Wenz. Petit Wenz. Ah, c'est quoi yo? Tu comme na Petit Wenz. Oh, ya bakwa. Petit Wenz ya bakwa. Donc tu tiki déjà aveni nani Wenz oh ya Wenz oh ya bakwa ya munene. Oh, c'est quoi Petit Wenz nango? Oh, Petit Wenz. Oh, ils aveni. Oh, c'est quoi yo? Et ça aveni principal kaka. Donc ba Venezali Vibudulu kenda tu kenda uta koto kenda tina Sekomaf. OK. Tina sekuna na Sekomaf. OK. Siko tozo kenda biso boiti tokodi koma na biso tina école Titos. École moko boiza kota liboso kuna Titos, école catholique. Après tozongi na biso. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. koleka biloko akolia balangwe masanga koleka molimo santu ola pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso batutu ikoto sanzame kala biso batu asumu eleki kozongela kaka nzambe etika hipokrizi Meme tokolaka pona ninyo toyebi malamu bisoko banko ye tozongela nzakomba ye etuna tosala parole
Voilà, merci beaucoup, chers internautes. Et Tozokoba toujours, Kotamola. On va venir à Kimbantseke, quartier Salongo. Merci Nabino Toubozo Talabiso. Merci Nabino Toubozo découvrir Elongo Nabiso ensemble et quartier Kimbantseke. Et voilà. Et bongo awa tokomi bongo na église Kimbangiste na Zomona. Tokomi na église Kimbangiste. Et vous allez bosser église Kimbangiste. Vraiment. Donc, centre médical Kimbangiste et Kimbantseke. Donc, voilà. Et Tozoko va toujours pour la Sabino et Kimbantseke. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers internautes. Merci beaucoup. Bandeko tout bozo landa bozo talabiso et bandeko tout oyo bozo la canabiso au moni panabino au moni lupang nabino au beleli au moni lupang nabino au moni biso na commentaire. Merci beaucoup à tous en EP7 et 9 Kimbantseke. Voilà. EP7 et 9 Kimbantseke et voilà, église Papa Dialungana Kiangani Salomon. Voilà, merci beaucoup Nabino Tarabiso. Merci beaucoup na bandeko nyonso oyo bazo zala kanabiso pe bazala kanabiso et bana Kimbantseke ya solo oyo bozo tala biso et to mesana toujours et kolaksa bino kim ba commune pe ba quartier et vraiment awa bongo et tozana avenue oyo avenue Mayenge. Voilà, merci. Et avenue Mayenge. Donc avenue Mayenge et yango awa avenue Mayenge bisika église Kimbangiste et Zwami na avenue Mayenge. Voilà, merci beaucoup, chers internautes. Merci beaucoup, Binoutouba Talabiso. Papa José, awa tozali boso ya kombo ya ndako ya hôtel. Hôtel hein? Hôtel ngo kombo na ngoni. Hôtel Makambo. Makambo. Voilà. Kombo na ngo kombo na. Ngiku Makambo Arsène. Ah, Ngiku Makambo Arsène. Ngiku Makambo. Ngiku Makambo Arsène. Ah. Obisito mesana obenga poto na poto. Voilà. Eloko na ye yango. Voilà. Ba activité ni za na kati. Hôtel kaka. Hôtel Karaseki. Ah. Mais kenda sango koto hein. Ah mais oui. Ça déjà taba 4 ans. 4 ans déjà. Mais ba activité ba recette. Oui, nama muke. Ouais, c'est bon. Nama muke kaka. Ni kota kana ngoma muke. Tala kaka kotango. Mais ndenge makadame zo kota boy. Ça va. Koto nde ekofunga. Na bande ko tu ba Holanda yo bana Kimbantseke ba bima bakenda e ba musu ba tika pe Kimbantseke na eta ote ba musu ba eba pete ke bino botongawa e na batutu ba Holanda yo partout na mokili et o message ni okopesa na bana Kimbantseke. Bon, en tout cas message kaka na kopesa bango baya kotonga baya kosomba po mboka na ezaka mboka na yo okofanda kuna 1000 ans 100 ans 500 ans mais suka okozalaka na besoin zonga na mboka na yo bongo soko osombaki te bongo soko otongaka te olali na balabala okoya kokomela na flat hotel lelo ofuti lobi ofuti bongo lobi wana kuna mbongo ekosila yo te mais soki otonga na yo okoya kokomela chez yo moko donc bayebaka ngoke titango baza kuna fo bapansaka koto yo po koto nde mabele na bango bayaka kosomba kotonga po lobi tango bakokoma ba mikolo pension na bango eza nde koto yo po akozala so na posa poto te soka kokisi ba 100 ans est-ce que akozala so na besoin poto kuna afandaka na poto. Et merci moi numéro à contact na mutu alandi yo numéro o ezali permanent ya bino awa numéro ezali ya réception o soki mutu alingo benga bino et azwa bino wana siko 097
53 52 588. Poto na poto lugaito ya toye donc biso santu buka mona buka kwikila donc toye to mona donc mema biso to mona pe ba qualité ba bazate ba passager bazate na kati Bon bazana bon ya moko moko. ya moko moko bon monte biso ba chambre o bango bazate to mona pe ba qualité poto na poto pas mona est-ce que ingénieur poto na poto pas mona est-ce que bozo entretenir yango ou pas donc voilà biso funda biso to ba songi santu aeba bo entretenir yango to neni donc voilà donc merci biso ba songi voilà donc merci beaucoup chers internautes et comprenez et awa to kotina kati et papa José zala liboso zala liboso voilà voilà naseba chambre ezali bon appétit voilà oh mini terrasse awa boyamba voilà donc mini terrasse yango sur Vandia Mutazali Kimia voilà tout le monde sait que c'est ba chambre tout le monde une mini terrasse. Voilà, mais c'est classe, oh, papa poto na poto. Félicitations et ok. Mon service va chambre est vide. On a peur. Voilà. C'est tout jeunesse en élo. Balingue kaka qui banditisme. Pe ba vie à coup à tirer. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zombanayo. Oluka, baboye. Ya Yesu, ya kanayo. Ipambole. Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole.
merci na papa Freddy Kalidja et depuis Allemagne papa Freddy Kalidja topesi yo bambote belé papa Freddy Kalidja et merci bongo na papa Feli et papa na biso Feli et topesi yo pe bambote ebele et Feli et topesi yo bambote ebele. Pourquoi pas na yo papa Nabiso Gaï Kalamabi on te salue aussi et te pesi yo bambote et papa Nabiso Feli Bolakisa na France, voilà papa Feli Bolakisa na France te pesi yo mbote. Freddy Kalidja na Allemagne te pesi yo mbote. Pourquoi pas à toi et Pombato de Tukine Omochako et papa Gaï Kalamabi ya mama Bijou papa Paul Mafuta te pesi yo mbote et pasteur Jean Didier Kunda on te salue notre papa bino tout bolanda kibiso bino tout bolanda rabiso et émission lelo ya Kimbanseke te clôturer en bongo awa to kutani na numéro musu ezali koya. Bye, ciao, au revoir. Ici, bazali awa. Des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison.